évêque, bachole, catholique, SCC, bango tout. Voyage wapi Rwanda. Après Rwanda, Goma. Nanga kati suka kati na mandefu. Tala alatili biso ba veste. Donc ozomona biloko modèle wana donc yazo kansake ata dialogue abeshola zoloba wana zo ba yena mwati na yena famille na ye. Na yo o préférer ka dialogue wana salema ou bien to bunda. To boyi makama ba dialogue. To yebi que chef de l'état pas déterminé. Loko la population mokili mobima na ba diaspora toza simana ye. Déjà za défaite pour na bango. eloko moko kosimbeza te ye soki azali makasi aya kabila motu munene akotaki awa po peuple congolais afungolaki abayaki mobutu donc na minute bazo 2028 ya bamama na bango to ya batata na bango oyo aza makasi aya kosala sélection na Congo ntango biso tozali ntango moko eza mystique baguerre banini yo ya koyebisa biso makambo ya élection même totikali nango eza nde tobeta bango kaka makambo esila omoni bango loka baza awa biso tokote pa na bango baza moketi bazaka na si province biso nde toza makambo ya dialogue wana etaleli bango so baza makasi oyo amoni kaza mobali aya kokota na capitale aya kovanda awa tondima ye ntango congolais aza malgré banzala congolais aza éveillé tolingi so biloko wana te tellement tokufi trop tozokontinue kaka kokufa badialogue wana bazolalisa biso position zwaki nini Goma chaque jour bacongolais bazokufaka 10 20 bazokufaka mais biso tolekaka kaka na masolo entre temps bandeko bakufa toyoko comprendre mundela linga kotia mwana mboka na sommet ya mboka te atiaka kaka bapaya po mopaya aza lelo kotia kotunga na pays wana tomoni ata baeduardo baleki balongo ezo baza bacongolais ti oyo nete esalamaki semaine passée na Kisasa ezalaki avant goût oyo atu oyo ekozala mpenza nayebi te soki likolo na se soki ekobalana puisque bamaison nyonso ya baambasade oyo tokotumba yango bango nyonso efu bakende libela totikala loko na eloko toa regrete fa tozaka na esprit oyo eza na Burkina Faso soki esengani seke fo tobunda kaka mpo na mabele malgré pasi eza kaka mpo infiltration ekota partout même na armée totia sirke na bandeko bakei tozwa résultat malamu normalement mpo na ngai marche eza likanisa malamu te toza na insécurité ntango tozosala marche bato mosusu baaprofite na loyenge wana na nsima loyenge monguna pakoti donc mpo na nga idée ya marche eza malamu te mpo na nga vima tobunda bongo totika banguna basakana baboma bandeko na biso mpo moto lokola nanga vraiment nde toyebi ke bana nga na aconsidere lisu congolais te moto lokola nanga ata aza awa ata lelo batikele pouvoir ya Congo seka akufa na ye. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers fidèles internautes. Sur votre émission Soukana Masolo avec votre humble servante Prince Yambo qui est la maman de son Altesse. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Tozomo na télévision. Vous serez jamais déçus. Un grand merci à ma maman Ritz Makoma, na personne Mbote Bele, la maman chérie, ma caméra na moni Ebenezer KBN, na personne Mbote Bele. Pour sans oublier mon cordon Dieudonné Maweja, na personne Mbote Bele, mes services Samba, na personne Mbote Bele. Et puis un grand merci aussi à vous, nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. D'abord, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Biso Tozomo na télévision. Vous avez vraiment décidé. Quand vous avez sabi, nous avons passé la mboke na tambo la pona ko kamino actualité ya bien. Donc kitaki apoto mais un peu ko découvrir comment est-ce que batu ya commune Biso o ya limité ndeni ba vivaka ndeni ni ba passer la journée na bango. On a quitté awa pona ko mettre un peu ko solana quelques personnes za déjà na batu nga yoyoka bango et puis boyoka auto sona bango kuna sima nango to beta pe mama so mke ya mboka to ebike mboka na biso eza vraiment na kimia te to meka mpe ko beta mama so ya mboka po eloko ni to sangisa baide to be eloko ni to kosana na mboka po guerre aussi la po mboka s'avancer quand on essaie bino na za na 15e rue no likamno quelques personnes to so la po na koyeba situation ni ba vivra na 15e rue ya poids lourd et puis to meka mpe ko beta maso mke ya mboka na za déjà na noko na bonjour maman. Comme on a une bonne langue, tout le monde a télévision, on va découvrir aux années. Tigana Kabea, naza chauffeur à moto 3 pneus. Merci beaucoup Tozana, papa biso akombo ya Tigana Kabea. Papa Tigana Kabea, mais quand on peut expliquer biso awa ba condition ni bo vivre nango. Ba condition vraiment normalement ya kolobeza ke poids lourd, les route principale. Les route principale est Simbignon sur ville à Kinshasa. Mais ce qui regrette ça muke parce que moi du boulot kaka ya muke comme ko créer ba incendie mais bazo landela ngote normalement nous se simba mieux voire même confinement sur talaki
confinement partout basalaka limete bakangaka te po limete nde simbi nyonso mais soki bazo négliger boye bien te ezokreye baincident makasi awa donc difficulté toza nango kaka ya nzela wana na 17e wana 16e wana ndenge place wana ebukani vraiment balukela biso solution. Elo nyo osenga bakonzi ya mboka basala mpona libulu wana. Bon, normalement tout le monde est basala. Ça fait maintenant déjà un mois yango tokenda ndambo. Banda babuka moi place wana muketi siko solution zo mona na te. Mais to moni quand même ba otonga non? Iko sala un mois moi place ya muke wana. Moi place ya muke wana zo nyoko la un mois. Désolé vraiment. Merci beaucoup papa to mega mpena ko beta masolo ya mboka. J'espère que oza congolais oyebi ke mboka biso eza kimia te na est kuna bitumbati lelo zo continuer en tant que congolais lo nyoko loba na chaîne na biso po balando ba olando ba yoka. Bon, ya ko lobeza ka ke eza pasi na biso po o ba okufa kuna eza bandeko na biso. OK. Bakondi balukela biso solution. Baluke mpe kozwa ba décision moko ko sala ke tokutana tana bandeko wana ndambo batikali baluka un peu solution. Skota bakonzi ba luka solution pour guerre osila ezosenga biso moko peuple congolais pe to telema to bunda po bitumbo esila po banda ya prière banda ensemble to mona solution et salema te en tant que yo za jeune courageux et yo ni moko senga na bakonzi basala to za posa to bunda to sande. Bon, normalement pona ngai seke mutu nyonso to bunda babundaka pona intérêt mboka babundelaka mabele. Babundelaka mabele wana eza mabele na biso mabele bakoko na biso seke esengi te to bunda pona mabele. Soki esenga nini seke photo bunda kaka pona mabele. Malgré pas ces po infiltration kota partout même na armée. To tsa sirke na bandeko bakei to zwa résultat malamu. Tokeo koto bapesi kanyaka akena ye. To ba finir akena banda likolo tina se bango nyonso ba batakanyaka. On a mis tout à balobi ke ba sala marche to sala marche plutôt marche un temps ba otika biso to sala to lukaka to pied. Bon, normalement pour la marche eza likanisi moko malamu te. Normalement pour na ngai marche eza likanisa malamu te. Toza na insécurité. Toza na insécurité. Tant to sala marche ba musu ba profiter na loenge wana na sima loenge mungu na pakoti. Donc pour nga idée ya marche eza malamu te. Soki ko lobela bakonzi kaka na ba moyen oyo to lobi soko za na makanisa ko pesa kana na media esili ba koyoka ekoma. Idée no siko eza ke to bunda kaka. Pour nga vima to bunda. Bongo to tika banguna basaka na babo mawande ko na biso. Po mutu lokwa nanga vraiment nde to ebike. Bana nga na considérer le sous congolais te. Mutu lokwa nanga ta zawa ata lelo batikele pouvoir à Congo. C'est ka kufa na ye. Na gondi mavimali wana cortège yango na mituti si pa na ye to kufa ka elongo. Po mutu lokwa nanga. Mais tout le monde a-t-il le dialogue zo continuer. Dès ba toza poste na moment où toza to na poste dialogue to toza na poste bitumba. Po tout le monde a-t-il le dialogue zo continuer. Mais soko landi bien ba dialogue na moment où eza vraiment suna tinate. Na moment où dialogue eza vraiment na tinate parce que so tali banda nanga asukipaki na boma kuna na Goma. Banda zwaki nini Goma. Chaque jour ba Congolais bazo kufaka 10 20 bazo kufaka. Mais biso to le kaka na masolo entre ta bandeko ba kufa. Rien. Banda bazwaki Goma ba kufa. Initila masolo. Initila osola. So ezaki to bunda mbala moko. O c'est le faisate to bunda mbala moko. Soki Rwanda to koteli etina kati. No biso kota Rwanda tende ni Rwanda kota ka. Mboka mukebo. Soko tali vima Congolais. Tozwaka ba jeune bazao. Même ba bunda kuluna. Yo beta lisasi yazo bunda na mabanga. Mais siko ba jeune wana soko tiene ti place wana. Est-ce que babanga masasi wana? Po awa déjà banga raté. Soko sengi to kende to kei. Oui papa Pierre toko ta directement na actualité za mboka biso za Congolais bi ke mboka na biso to na kimia te ti jusqu'à présent bazo continuer ko boma bandeko na biso ya Congolais kuna na boma eloko ni yo ko lo batake Congolais. Ngai nazana eloko musuna ko lo batako ese makambo euti mosika to lembi. Ah problème to tika nango ezande to beta bango kaka makambo esila.
omoni bango loka baza awa biso to côté pa na bango baza mukete baza na si province to botola ko nyonso makambo isiliti puisque to yebi lelo ndenge so biso to koti ezopesa déjà force na bato nyonso abieri manatika ozomona na lero on a to sangana biso na bango to popola bango bakei mbala moko to botoli mboka na to komisi yango 27e province ya Congo ici. À partir de tout le monde a dialogue sur continent tant que yo zape papa oza en kati ya mboka biso j'espère oza mukolo yebi bitumbo ne banda kale banda lelo te banda ti lelo ba dialogue sur continent donc changement ezate on a yo au préféré ka dialogue on est sale ma ou bien to bunda to boyi makama ba dialogue to yebi que chef de l'état pas déterminé loko la population mokili mobima na ba diaspora toza simana ye déjà za défaite pour na bango eloko moko ko simbiza te yeso bazali makasi aya kabila mutu munene akotaki awa po peuple congolais fungolaki moto abayaki mobutu yango akotaki na peta ye kosala ba bêtises aya kosala mais oyo na époque ya fati population ne toza simana ye na bandi bango bazomona ba marche ndenge zo salem awa lokola lelo za le 13 puis le 15 na yebi batu ya Suisse ba ko marcher na la so ba lingi balanda ka chaîne Eliezer ba komona ndenge ba programme ya ba marche zo salema oza komona biso nde toza makambo ya dialogue wana etaleli bango so baza makasi oyo amoni kaza mobali aya kokota na capitale aya kovanda awa to ndima ye tant congolais za malgré banzala congolais za éveillé tolingi su biloko wana te tellement tokufi trop tozo continuer ka kokufa ba dialogue wana bazolalisa biso ponction na landaki intervention ya député Rice albini na tribune des Nations Unies alobi ba dialogue wana ezo umela bazo faiblir bango to frapper bango kaka mbala moko makambo esila dialogue wana yango te to beta bango bakende libela ba français na batwana bango bazo ko déjouer biso bango ba cesser les faits bango bisa biso cesser les faits entre tout le ba sali biso to beke bazaki na une partie ya aéroport mais to surtout la grande surprise ba koti gom pour ba renforcer bango na 3 avions avec ba munitions ba armes lourdes ba ya ko kota ba siège na kati ya mabele ozomona biloko na biso to kotika la ko se plana yango te oyo nete salamaki semaine passée na Kisasa ezaki avant goût oya tout ekozala mpenza na yebi te soki likolo na se soki ekobalana puisque ba maison nyonso ya baambassadeur tokotumba yango bango nyonso efu bakende libela totikala loko na eloko toa regrete fa tozalaka na esprit oyo eza na Burkina Faso talaka mwa mwana moke wana ndenge azomene Burkina Faso eza mpe biloko ezosenga awa président de la république aotinda biso te mpo soki atindi biso comme infraction biso moko tosan prendre à charge ndenge papa Etienne aloba nde problème toza nango yango makambo dialogue eza te tobetaka Rwanda tobotola bango mabele wana histoire esila nde toyoka ba maître spirituel bazoyeba na quartier babike tobondeli mpe mingi na Congo esenga na miniti siko basangisa bango ba maître spirituel donc tosalela bokoko na miniti nde mpo guerre esila mpo bande bana tobondelaka guerre esilaka te donc tobenga bakoko plutôt baya tobenga Simo Kimbangu aya tosenga Simo Kimbangu lisungi aya koyede biso anteke yo oza papa olio nyokolo papa wana wana toyebi makambo kobondela tobondelaka na biso bato wana tolelaka bango po bato wana makila na bango etanga mpona mboka oyo mineti tala neti eloko na tala journal lobi ba évêque ba shole ba catholique ba SCC bango tout voyage wapi Rwanda après Rwanda Goma ba yena nanga kati suka kati na mandefu tala alati biso ba veste donc ozomona biloko modele wana donc yazo kansake ata dialogue abeshola zoloba wana zo ba yena mwati na yena famille na ye eza mpona peuple congolais toyebi bango nyonso baowelela gato bakokomplike biso bakoya kowela koimpose biso kowela baposte mpo ndenge bazana bakoloba Kabila azonga Moïse Katumbi azonga bato nyonso baza libanda bakolinga bazonga awa ntango bakozonga baimpose pesa biso ministre ya justice pesa biso ya défense pesa biso boye ntango wana tokwei bakoya so mboka eke lisusu ndenge ekende oke na momo oyo mwana mobali alobaka ke mboka ese etekama kala ekufa kala bato bamonaki baza kocomprendre sansa azoloba te mais ok ya monaki makambo déjà basala po makambo na yango ne mema Lumumba emema Simo Kimbangu emema bato nyonso bazokufa emema musée oza komona mais ye atali alobi jamais mpona Congo ngai moi mabe nakufa yango toye ko comprendre mundela linga kotia mwana mboka na sommet ya mboka te atiaka kaka bapaya po mupaya za lelo kota kotunga na pays wana tomoni ata ba Eduardo baleki ba Lorenzo baza ba congolais ne ba kotunga mono baza ba président Angola baza ba congolais bana njidi oza komona ba président presque en Afrique baza bapaya balinga kotia mwana mboka te po mwana mboka olinga bongisa mboka bango bakolinga te mpona baintere na bango mais mpona biso tolobaki ke oyo eza ntango ya suka Simo Kimbangu esa aloba yango oyo akoya ya suka bitumba ekozala makasi me tokolonga nde balobaki sans combat il n'y a pas la victoire yango nde tozovivre à part nzala toyebi ke toliaka kaka
toliaka tomesana na nzala na biso mais toza na souci na biso mboka na biso ezala na kimia peuple congolais avanda na kimia tosala makambo nyonso tozala yango mposa tosala moi tozwi retard ebele à cause ya babiloko oyo ya motu moko boye azanga ntina tala lelo bango bakotelemelaka biso 7 ans élection neta baza misu na bango bata 2028 Paul Biya asali combien d'années Kagame asali combien d'années baprésident bela basali ba 40 ans ba 30 nandam mais oyo ya Congo baza kaka kopouse bino ndoko na minute bazo 2028 ya bamama na bango to ya batata na bango oyo aza makasi aya kosalisa élection na Congo ntango biso tozala ntango moko eza mystique baguerre banini yo yakoyebisa biso makambo ya élection tokende élection wapi bato nyonso bazingi biso mboka na biso bainfiltre baleki makasi infiltration eleki makasi tala niveau yo monaka bagénéraux bakima na front batika bacapitaine bakimi yango na moni tozoloba dialogue eza te baeglise oyo nyonso toyebi bazozela baolekisa lere ya pamba bata basangani na bango mpo na Congo wana eza mpo na ka na bango toyebi bango bien baeglise wana daye neti ngai ndenge mpe ministre ya justice alobaki vraimen asalela yango akanga yango ekangama makelele nani eleki eloko moko te baza na mitema mabe akanga yango baprofesi na bango alukuta akanga yango tobelela kaka kimbangu na biso na bamama na biso kimpamfita oyo akenda na kembo ya nzenza na mokongo batumba ye ayebisaka bango claire bamindele mwana botuminga na mokongo mokolo moko akozonga ye Faci Beton te epuis yebaka te Faci Beton bango bamona bobenge Faci Beton wana eza Faci Beton te ye moko vie etienne ye wana soki bayebaka te etienne aincarna kati na ye yango ozomona nyonso bakosala plan nyonso moye simba eza te bango bayebi te biso moto bakolo Congo toyebi babiloko ya mike mike bapayo baye koinfiltre na gouvernement bando bima kaka moko omoni lelo tokosenga neti Jean-Pierre Mbemba ozomona batravail azosala sa campagne na Équateur mobile dobi na landi bake plus de 7000 ozomona na mongala na bamboka na motu bakeikei bagene dadola musesprit na bango abi biso tokoleka me mboka ezotika na bino bozala ndenge nini so botikali mboka na bino so bobundela yango te bakobotola yango yango tokomona baprovince wana ntango bango bazozwa kuna bazobenga kozwa barwandais na Rwanda baimpose bango na bavillage wana ntango bavillage wana bazobota makambo nyonso tozokende suka na biso bano bazala wapi besclave me bato moko bazanga eloko banilotiki oyo baye kotia trouble na Afrique à part ça baprésident africain nyonso bango mpe bazosepela te na makambo na biso baza contre biso so bazali mpo na biso bazoya komefa bango mpe bazoyela baintere puisque bazali na bakare mine awa lokala Faci abloke tout moye balinga ye eza te moto alobi boya gania bango balingi gania te balingi kaka koyiba babomi bazwi bake koteka mais eza mawa te bayebaka ke nzambe nde kolo mokili yango moni ata lelo biso ntango tosambela toloba nini nzambe ye moko kita na mboka oyo biso tosengaki oyo topesa biso Congo yo ozwi mboka oyo otindi biso tozala bacongolais ozwi bomengo otie bomengo yango tozorejour nango te tozokufa jour au jour makila tozolela bongo tokosala nini nzambe yo moko kita ovenge na mboka oyo oza komona bilo mabondelo oyo bamisu bazosala yango wana mpo na Congo mais oyo nyonso eza nango ntango ekoleka nayebi ke frappe eza na nzela frappe ezali ozomona Faci silence wana aza nango ndenge na baloko mona ngai yuma te eza bongo aza teti ndenge ozomoni wana be baza wana oza komona ndenge aza lokola kofi ya droite abombi na mokongo yo komona risi biloko akosala bango na Chine awa balie wana toyebi moni moko bazodozango mpo na nini puisque soki apesika mot de droit mama nazo biso 3e guerre mondiale ezokota 3e guerre mondiale eza na nzela yango moni mpe ye mpe abongamaka conséquence puisque tala kotala bomopanzi oyo tozali na mopanzi bango baza na eloko te lokola baza na se bakomi na suka Macron neti aza na aza eloko te Faci asa emilia mpo avanda na poto ayebi bango malamu ayebi banoir malamu ayebi bamindele mpe malamu baza na motu moko akosala ye eloko aza te awa ndenge ozomona na dialogue eza te nanga akobima ndenge aza wana lokola balobaki babima soki babimi te okomona baforce oyo balie ya Russie ntango bakokita okomona tofugaye bango oyo mpe bazalaka kati awa tokokanga bango na maboko kotumba bango na bapine D'accord, papa, conseil nini oyo okopesa président na moment oyo président sala nini oyo oza na wana moto ide nini président na biso ndenge aza na conseil na ngai eza nini ezaka moko président fungola motema pesa ordre tobeta bango tokota Rwanda tobotola mboka na bango 1.3 esile oyo mosu eza te oyo osala bo soki olobi dialogue obima faible bakoseka yo bakomela bachampagne tala combien d'assassinat oyo bango batanta oyo batante yo baza na posa baelimine yo mpo bateka Congo
pays oyo kimbango atika toyeba ke mboka na biso za munene bango travers yango pays mais nga na benga yango continent RDC za continent bango kabola na 5 pays eloko ezobomisa biso yango wana lokola basala plan na banda kala mais lokola nzamba alingaka ta telemelaka yango esimbaka te oza komona mais na ba eloko wana bakanzation ekosimba te puisque bakabola basuda bakabola baguinée mais awa nde suka bisanga awa bakokaka te po so otie boye loboko na nzambe ezali awa toujours ne baza na biso na chef de l'état nsima na ye pesa ordre tokota mboka wana omoni lata badepute oyo tozoloba ngai mpo na ngai bomana na assemblée provinciale babétise oyo basali lobi toza na agression na mboka baprésident nyonso ya assemblée provinciale bakevanda na congo central baza koimpose mpo batia bango basalaire tala niveau makambo ya modele omoni bandoki ya congo papa bato wana boma assemblée provinciale boma sénat ale batikala kaka na national wana mpe ebele baleki ndenge toza boye na guerre oyo na moment oyo kuso bazali badepute mayele balingai baboya makambo ya congé balingai basala babomi congé bazongi na assemblée mpo bazwa badécision mais bavandi kotala kati ya badepute so natali bien nakomonaka motu alobaka mingi eza Eliezer motu azosala campagne tous les jours azoleka biso ta vérité ya information okomona epa na ye na ba 22 tovandi tolanda bachaine mosusu tokoka te mpo bakopesa rapport te bakopesa biso bainformation ya mabe oyo omoni ekozokisa mitema na biso yo moni les jours oyo omoni sango apesa biso fo information nanga kote nzoka akotaki nani wana te moya kolia ezalaka te tozali biso nyonso panike na bandako azomona mais lelo ozomona te toza na kimia malgré bato baoyeba position eza na goma te mais ozomonaki baza na kimia mais tozwaka malemi toyebi ke tokofrappe bango. D'accord, merci beaucoup papa. Quand on est sabino naza déjà ba papa na to continuer toujours robeta masola mboka po biso ba congolais toza souci ya mboka na biso naza déjà mandeko nanga. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a se présenter pour alandi tozomo na télévision bangi ba yebozana. Comment on a Jean. Nafanda na Kingabwa na 15e mairie. Nafanda na 15e mairie. Si. Mais quand on peut expliquer biso to kiti sur le terrain na 15e mairie, ba problème ni se passera na quartier na bino. Bo vivre ndenge nini expliquer na balandi tozomo télévision bangi ba yeba. Ya liboso ka balabala na biso ya poilu eza mabe. OK. Tout seulement na 17e mairie. Libulu wana bande sali. Ezo sale mate. Embouteillage ezo le kamakazi. Bon bana ba moto bazo souffrir nzela o le kapenze zate. À part wana eloko muso ezate. Ba kuna bazalate. Bon bakuluna bazalaki me baza ici penda ba baza ici te. Et comment ya ba policier nde na Kingabwa 18h 19h otambo ati. Oza na carte te bakokanga okaka. Kapa mabu. Bakokanga ya pamba. Comment ça patrouille chaque bouton? Chaque jour butu te eza butu eza moi bakanga. Oh ni siko bakanga batu pona nini? Bon biso toyebi te la gome eza bitumba me awa biso toza bitumba ba policier na Kinshasa. Pamba bo otamba ba. Ya pamba, o tatouage, o suki belé, o pantalon lati boy. Toyeba eloko bakangela te. Mais soki kuna 50 000 100 000 obini. Mais infraction bakangeli yo ezalaka te mboka ezanga infraction kaka mbongo. Obi bakanyo suki belé non tatouage. Ba pekse pe loko wan to landaki yango pa ministre. Suki kozala belé za problème te. Ministre ye moka za suki belé. Suki za mutunda koki kolinga suki ou bien alingi suki te. Suki yo ko obligé mutute kata suki. Suki est-ce que kuluna koza na suki? Kuluna ko kata suki. Kuluna koza kati suki mais ala kuluna. Suki elobi te ke kuluna basali nzambe pe ale molota kufi na suki belé. Azaki pasteur. Siko mabeza wa. Mais eloko ezate. D'accord, merci beaucoup. Toi, mais quand on rebête na masoya mboka na biso, toyebi ke biso nyonso na ngambu ya est na biso plutôt parce que kuna yo en tant que mwana Congo, en tant que Congolais, lo nyoko lo ba pona est na biso. Ah bon, ya liboso penda pona Congo eza pasi po ngande na zabu na fandi mingi na Angola. So na zongi na Kongawa, na zo mona ngo pasi pona nini? Ba finga biso na mboka ba pa ya fort. Mais kozonga to zongi na mboka, oyo ba finga biso eza ya solo. Pona nini? Tokosa négociation na Rwanda te. Ya liboso tokoza muza sala négociation na Rwanda yango ememe biso ba problème. Mobutu ba obligé yazwa ba Rwanda koti ya bango pesa biso ba problème. Biso to boya yango. Bachi ak équipe 11 joueurs oyo gagnaka. Président la coach aluka bato ba gagner équipe atika bato yo bafanda ba fanatique ya bato to boyi bango. Azwa 11 joueurs oyo bakobeta match pour to gagner match. 11 joueurs eza ba congolais, 11 joueurs eza bato wana ya zotate. Ba général na yo wana tondimi bango te. Ata général moka pesa azate. Général moka zo pesa azate. Biso kala ngala za mona soda. Biso to banda oyeba général bara moto oyoka o eruki oyoka o mbunza mabe. Général na yo pesa. Bazo pesa na trahison, bazo pesa na obunda te.
yo okoma général ça esika yo obundi bitumbo resire za tepe général anini soki général ya malongo biso toyebi on se jouer comme ça ya biso jamais que Congo a 26 provinces tout tika na 25 provinces et simba te biso na 25 provinces tolingi te alukela biso 9 ya kozala makasi alongola biso province wana esonga ya biso soki pe esongi ya biso te biso tokondima dialogue te oyo bakufi na riti baza bato biso pe tondimi tokufa biso toleki Rwanda ebele so tokufi biso muke baotika Rwanda baotika esu eloko te tondimi kaka bitumba tondimi bitumba toboyi te ke o négociation tolingi te po muzi akotisa biso na négociation tomona yango bien te yo nani o mususu autoleka wana ni Ruberwa azwi milembo apesaka yango na ba Rwanda te akoti yango territoire akeko tiango na ba CDD ya territoire ba autorisation wana eza ba plan na bango basalaka yango ya kala apart ka Bitakwiro batakuna baza ba trahison tokendeka na guerre sikona mniche leo nyoko senga to sana moment po guerre sila eloko biso to senga guerre kaka biso to bibali il faut tokendeka na guerre toza négociation te toboyi be ba église po Israël ye moko nzamba za kuna bazobunda siko biso loko nini esangi Congo leki Israël na osambela nzamba yebi Congo ko leki Israël tokende na bitumba nokolo nyoko loba pona mboko normalement pona ngai nazongi suna maloba ndeko alobaki pona Trakasere ezaka na butu te même na prince hotel mais omona Trakasere eza makasi na ba policier infraction so des zalaka na Android so zaka na Android comme infraction infraction policier ezaka na Android même ba chikata malgré ba ki ezaka na Android so za Android infraction embale pona makambo ya négociation to négocier ni négociation yango nanga azwi Goma ezaki négociation to négocier yango azwi Goma siko tango to gesu na négociation po azwa wapi azwa beni c'est que impossible na momo ezaka ke ala président na biso ya mboka alanda conseil ya ndeko Ibrahim Traoré totiaka fe makambo esila oyo bakufa baotikala batikali eza teke makambo ya négociation mboka eza ya biso tokomovanda mal à l'aise tozokufa na nzala na mboka tokokufa na manduki donc finalement juste eza nini kaka les mêmes bato yango wana oyo batelemi changement ya constitution te so otali bien source ya bitumba oyo eza kaka mpona changement ya constitution oyo mokonzi ya mboka alobaki oyo atali ke so bachange constitution baintérêt na bango esala nini ekolongwa c'est pour cela yango babi te totika moto te c'est que en tout cas nasengi mokonzi ya mboka pardon plusieurs fois toa bakongolais tobotama bakongolais mwana muluba tala so otie muluba na ndako na lupango otikele lupango afutela suka nango bosuka ndeni muluba amuta matata muluba amukongo taza mutabandu to azalaka CCT atika obombela bango likofu wana abimisango atika obombela bango abimisango vraiment merci beaucoup ndeko yo liloba na sule kozani ya liloba suke za boye biso tomoni na Kinshasa ekomi mabe pona nini basoda bakomo tambola soda bimi na kazo tambola na quartier na munduki le kala soda tambola na munduki na cité te pourquoi que basoda bakotambola na munduki bazo résister munduki te tozomona munduki ko boma mutu meto yebite nani abomi mutu est-ce que ordre moke comme bima na Congo basoda batambola na munduki sa oza na kate na quartier ozotambola na munduki wana ozomemela biso nini na butu Trakaseli bandi abomi mutu babotoli mutu moto babete masasi est-ce que eza ba bandi ou bien eza ba soda il faut pas ça na restement ya ba soda minduki batambola nango ezaka ya ndenge nini tomona bango na minduki yango ezaka ya ndenge nini biso sikoyo tozo souffrir na minduki fort chaque jour bato bazozoka masase bazobotola moto surtout na butu yo kotambola te na moyo kotambola te minduki ezobeta tozoyeba minduki yango est-ce que guerre ekomi na Kingabwa merci beaucoup quand on Sabino tokomi na suka pito ya émission na biso nazoki mo ba interview bandeko na biso pona obeta masolo ya mboka et puis pona obeta masolo ya quartier na bango ana Kingabwa wana moni mama na nga rythme koma na peso mbote be maman chérie et puis na sima caméra na moni Ebenezer Kabe na peso mbote bele sans oublier mon cordon de donner ma weje na peso mbote bele na pesi famille ala mo bimba mbote bele Esther Mboke Saint-Touche Mboke Limboke Lise Mboke pour mon bébé
Alter Samba, un joyeux anniversaire à toi mon bébé, mon amour Alter Samba, jour J moité le dimanche. Neza botama ya mwana Alter Samba ba biso be na peso mbote be. Sans oublier aussi Monsieur Ribet Samba na peso mbote be. Na linga bino mingi ba abonner na biso tozomo na télévision. Quand des samedi bo continuer ko s'abonner, bo za vraiment de site na chaîne na biso tozomo na télévision na tiki bino bisou bye.